Kobe. Santa Mari. Kobe tomoni ana moga ya mabanga oyo kolela moninga na yo watibiso nayebi par rapport ya pasi oza nango okolobani eza vraiment pasi kwa bien bato bamoni même tout à l'heure nazokoka même pas kotia video na page te ezali kuna ba 6 heures namoni na réseaux sociaux namoni batie Flore Makinis akufi Flore Makinis api na petite sœur oyo chaque fois kuti ngamona tumonake na fanatique na yo donc toyebi te donc sibitima kaka boye namoni ezoti sikoyo elekelanga Flore Makinis akufi toye koapprendre ke lelo 10e jour abelaki akotaka hôpital paraît-il azalaki na malaria makasi donc nga alobaka nakokufa nyonso ya moto eza nzambe nakokufa nyonso ya moto eza nzambe moi je suis chrétien soki moto akufi nalobaka te ke moto etel ali oyo nalobaka kaka ke nzambe apermettre azwa moto na ye akende kopema to wana eloko aloba te mais toyebi ke eza pasi bato boyebi Flore Makinis te elle est chroniqueuse vraiment asala kombo atia kombo mpena na internet epuis asaka promotion ya Bina Filé azaka parmi ba chroniqueuse ya Bina Filé et puis à part Bina Filé bandeko mosusu mpe bandeko ne bamusicien mosusu to na bandeko mosusu ya théâtre je crois bien Flore Makinis ata balobaka bolamu ya motu te soki kaka akufi mais aza mwana moko très poli babilo mosusu babiso toza bato mabe na internet et Flore mwana malamu donc ezokamwisa nga sibitima kaka boye lelo na prendre que Flore Makinis akufi donc eza pasi mingi na motema mais toloba nini tokumisi kaka nzambe na mokano na ye
déjà tozalaki awa bato bamoni tozongi 2 fois peut-être bato mosusu bakotuna d'abord bafamille eyaki na kotika ye awa et biso bandeko na ye parce que personne publique akomanaka na 2 familles, famille biologique na famille artistique. Donc biso famille artistique todéclaré Flore Makinis akovanda awa te fois ke cinquantenaire yango toyei kozwa ye fois ke tokende kotya nzoto toyei na cinquantenaire. Donc c'est un peu ça nayebi ke bato ebele kozala vraiment choqué et puis mpasi mingi si faut bato baloba bolamu ya Flore fololo bato ebele bakoexplike yango parce que azalaka na likambo na moto te. Donc c'est un peu ça nga jusque ezolekelanga mais sauf kaka ke nzambe azwi moto na ye biso baye totikali toyeba kobanga ye. Akita banga mikolo ya ya eye yitubisika ya banga mikolo la kita mama kosa naozwa ye te nde anayokaki artiste eteka omoni awa na moga mabanga yokolela ndeko no Flore watiki biso atuka mpasi na motema omona kaka par rapport ya mpasi ndenge ezosala moko na moko tomoni présence wana yebi te soki koloba nini. Premièrement, mes sincères condoléances de la famille biologique et puis famille artistique Mobimba parce que Flore a chroniqué, c'était une artiste comédienne. On m'a fait le jour, attaché de presse artiste anglais à Moura qui est bien actif. Donc il s'est dit pour ma passion. Là, je me souviens encore la semaine passée, autant de gens qui ont été tourner une émission avant de malade. Sinon, on a bien un gars qui est bien. Donc tourner la mission lelo vers 4h ivumukana oyo musanga na tongi tolali aloteka pesino adaeti nani oflore martini mpona mona bastati ya bandeko na bio batie vike na tika telefone tangi kuta boye bapele ya Carmel odia bapele ya bandeko ebelebele naye 4h na chez bango natala boye Flore soki mabe ya mutu balwaki mabe ya mutu araya puis wana sa afimoka social social comme pas possible ya kozala na problème na gérer compétence ya kolinga arranger asoigner koka problème esila donc Flore nayebi te fille wana na motika mona mabe ona basouvenir ebele mpona Flore ebele vraiment donc c'est un peu ça. Merci toza toujours awa na moka
Je crois la salle presque 2 mois. La salle est mission. Magali, on a moi si le quoi biso, obima makila, on a ma belle, otambola ma colonie balé na se moyo. Biloko oyo to utako zonga nango, na imbécile a saratola o alobaka po na muninga na pasi ya kobota akendaka okufa lelo atika bana na ye. Magali yo moto luki, tu vas finir ça. Bobima mobali morte na makinisi. Bowelela eloko moko te na makinisi Magali. Koto kendo sa ba vie na oyo ki lesbienne. Bosana makinisi te. Ba partout zo yo sala na vie na yo. Bosala ngo na makinisi te. De toutes les bêtises de ta vie Magali. Osala ngo na makinisi te. O leki na émission. Osala li makinisi émission. O décortiquer, o fingier. Tu as parlé de tout na vie à makinisi. Tu vas assumer. Tu vas assumer. Ce qui va te faire, on va affronter yo. Si on a payé qui na émission na zonga pona yo. Toye ba dans la police, toye ba na pe na musu. Zela. Nzelo yo luki okota. Na bimsama emisiti. Je parle avec un trop douleur na kati ya motema. Magali atiki makinisi atiki mwana na ye. Ya mukeo peut-être kazaki en tête ya famille na ye. Oya boya tika maman la bango malgré douleur, malgré passi, malgré ko zanga ya famille. Andima ka fanda pe mena maman na ye aluka boko na mwana na ye. Nazo ye bateki journaliste ngo, ola la bolamuki. Eloko ezate bo banzo pinga baninga. Ou soit ba pesa ba bino makambo bo pinga. Tu vas nous montrer tout le pauvre. Oye bichengo le tout le monde a des émissions. Pas vané au luki oya na tongwa. Magali soki nga nazalaki ero yo yaki pozo babengani yo tonga tokata na bilamba. Mais je te mets en défi Magali na futa mbongo na nga na oleka na ba chaîne tout yo lokola oza koto oza toza bato ba musicien te muto aza muto musicien azate to zonga na okana ki journaliste zonga na bina affronter yo po kokate Magali banda YouTube kala obonga to anelote oyebi oloba te na ba chaîne oleka oyamba na banani. Tu reçois qui na ba émission na yo? Yo lokolo affronter makinisi. Na mbeto hôpital ba yo lakisa émission. Oyo benga batu nyonso pour dire que na sali nini. Po asuki sanga mutema na ngai. Lokola hier suki motema na ye. O aleliti na suka ya kata motema ke na sali Magali nini afinganga jusqu'à sa mort. Toi tu vas assumer. Tous les journalistes contre toi. Ce qui s'agit de ça, la marche, de la polo, parce que nous sommes journalistes, et peut-être que nous sommes micro, nous sommes caméra. Mais tant que les journalistes, nous sommes bouson, nous sommes poufa. Nous sommes télématés pour nous lander les locaux. Donc les qui sont l'équipe. Non. N'a pas attaqué les boyés parce que bah ouais les l'autre côté. Flore na hôpital ya mbetu ya hôpital à lobby. Magali a fini nga pourquoi? Jamais. Jamais. Biso nyonso toza ba pire na biso pe na kata ba émission. Toza na ba o toza bango ba proche. O eza koko démarrer pe mingana. Mais otali sima, il faut nous que nous ni no finga mo. Biso pe to finga ba. Yo yebi combien de personnes non. Ayebaki Naboyi Magali ayebaki que Flore azobela ayebaki babima mobali moté Flore asa partout te Flore azala ndumba te elle a sacrifié toute sa vie pour luka boko la mwana na ye Flore andimi kofanda na kati ya studio ya ndako mokie sa maman et son enfant so bawelela mobali on a pas makinisi mutu moko te otombola musapi lelo eza na ba journaliste eza na banandi ke ngai mobali na ngabi mana makinisi azate mutu wana zate na biso tout otondia mutu wana zate balingaka ye pa mibali mususu na média Flore atika le bima mobali de tout le monde biso tout oyebi nani o Flore abimana ye mais l'histoire finie c'est quoi il a fini Flore pour quelle raison ça fait un bout de temps Flore a sali émission te on ba kuba oluka ye Teto yamba yo na yo ka bien te. Mais pourquoi il y a l'équipe photo yeba but à la qui sa émission o Flore a finga qui parce que ça doit de réponse. C'est la Flore a la droit de réponse. Pourquoi? Les avis ça ndenge na bomba. Ah c'est là qui droit de réponse à Zwaliwa.
mais Magali lela fleur na ndako parce que tokutana kaka place pour ça là bato bayebi andeko na ete andeko no te parce que so azali ndeko na yo biloko oyo fingi ye olingo ofinga ete baza ba meilleur ami te biso to bando fanda na fleur epa bango de 18h à 2h du matin na tikala omona te bako bando fanda place na bayebi na tikala omona Magali te oapene eloko te so bobima na basoda elikolo tokoyeba na biso mpe na nsima na biso banani bazali comme ça mutu atindaki oyo attaquer Flore il faut mutu wana bima ayebi so eloko nini oyo bawelelaka na Flore cette fois-ci média ekobese maboko te que vous passez vous insultez les gens après 2-3 jours bato wana bakufi alors tout il faut toyeba mpona nini bookota babiloko na bino boye bofingi mutu akufi likonga flèche wana ezala aller et retour ezaka aller te place baoke 4 ça va ça ba kuzo bana bango aussi ça